Ce qui est moni, tokenda yamba ba fi mususu, soko reprocher ye bandi mara, mais oh mususu oh bandi marate, bangonde ba bomi mboka. Soko moni opposé, fi moko question, y a vérité, a komi ko 4 émissions, c'est que ye wana za mo bomi mboka ya solo. Mais ba tu vas comprendre dango après. Donc mutali boso bomi mboka ye wana mto 5 émissions poser quelques questions. So moni muta 4 émissions, c'est que alingate ba vérité ne bimalibanda. Merci beaucoup na bande konyo so mesana ko ndabiso na 3W Congo France wana moni mbala moko boss nanga José Didi Dipumba na PC mbote ko tazalima na France wana na Lyon motamaye l'événement na moni ba partenaire na biso ko vient na biso Miss Impresseur gaz na kobo santé cordon na biso Bookson ne bukasa na romona mbala mo ba partenaire o ma ba sala nga pe na zala vraiment mona wana moni mère na Paola Schengel kilo ya Londres na kobo santé Arlette Bonanzo ba Bonanzo na kata France wana fio azo contrôler France vraiment Arlette Bonanzo malolo le risque de Congolia na kobo santé ma même minze ma motema tous pepele ya mbeto lo vraiment na sombote le long nazana ken pianato sur l'année non vraiment par rapport ya maman internet n'engezo kinde internet ndo kino pe kitoko moko ba loba lobi bo azongisi boye ken pena pas misabane belé mais ba non pe mususu bazo kinvecté mususu bimisia ils ont blessé ba mususu ken piana bonjour. Ouais, bonjour Mouna, bonjour ba congolais tout ba abonné tout ya Congo France. Bonne santé. Ouais, santé pepele yo moko monaka santé super. Quel piano, pas tout le monde a mystique, quel piano. Tant aux allons en parler, aux andés, nous sommes vendus non. Mais sur aux micro, au comment on a façon, c'est ça la différence à nous. Non, différence c'est ali. Moussala nabiso na ba vie privée nabiso. Il faut la des vies différents. Parce que eza ken piana responsable ya famille, na ken piana ya moussala oyo ya chronique. Donc na rozwa même comportement te oyo nazalaka nango na parler. Oh, to fanda nango na memango pe na TV, donc il faut différence ezalaka. Différence pour laquelle puis attends au salon là votre émission en tant qu'émission mon sakina ne comme moi si aux autres ça va vérité sous objectif vérité à Roger Ngandou au linka mi sa vérité mon dit à quoi on a monté na 4 émissions là mi ça va vérité ndeko ya moi si net nani na ça yolangi na mona au saké émission ouais to ça l'émission na gloire yolangi to ebi ke ba fi internet va panzaka Roger Ngandou sango ya mabe yango to betara ba vérité za ba vérité mususu oyo peut-être bandeko na biso neti ba Roger Ngandou akozwa yo a expliquer vérité moko en face mais na micro soki batuni eloko batunaka yo okominoka kowangana donc c'est ça yo zalaka wana tango moni bongo ko ba pe lekisi yango eza mamba libanda mais otionti na micro ni makaka ngana zalaka wana boye na bomwa te ko dimne mutu na mutu otangi kombo na mwa ndeti otsa kombo na buzoba te ko dimne neti nani. Moi, je suis glorieux, on a une domination. Motel baki na mission moi bi ngai boy botike loko so bondo ya mbanga esu. Non, ezali que non, il y a pesi ndeko na ye Jaël raison que non makambo tout Jaël aloba batunde bayebisaka ye. Yango nga na tunaka na lobi ozo ba jour tel Roger Ngandou makambo ayebisaka yo ozo e bango. Malgré ça qui ko wanga na bo vérité ezalaka toujours na mutema mutwa omoni Roger Ngandou aloba azalaki ne clair Roger Ngandou azalaki APF na biso oyo ba sera aloba makambo yango alataka pe alliance te azalaki veo abalaki pe na noté donc ceux qui abeti moi lisola parcours ezaka parcours. Quel pe la poto longo na biso na CG wana quel pe na ba finyo so solo na bango internet basé belé ba fifisi wa ba gloyo langi baza mwe mingi fini ozo mona o talaka be mayaza songi te fio alukani problème na mutu. Bon, kolongola soit ko bakisa et que lenga ba problème mais non il faut pas comprendre kaka ndenge makambango ezokende soki omoni tokenda yamba ba fi mususu soko reprocher ye bandi mara mais oh mususu oh bandi marate bangonde ba bomi mboka soko moni opposé fi moko question ya vérité a komi ko 4 émissions c'est que ye wana za mo bomi mboka ya solo mais ba tu vas comprendre ngo après. Donc mutali boso bomboka ye wala mto 5 émission poser quelques questions. So moni muta 4 émission c'est que alingate ba vérité ne bimalibanda. Mais baninga ba sepelaka erozo takeye quand même na ba vérité bazorango normal.
mais na ba mususu bando kota makambo ne privé ozo poser question bozo mona neti yo zo luka vi na ye mokile yeba. OK, herba banda masolango yo moko tumoli lisolo, herba lingi ba peso ba preuve au commissaire ngo ba problème, polémique ekoti. Ken pena olinga bato mingi onga na yebi vema okabela ka bato sali sarape ba surtout so za na mbongo ngamo na yebi ya olobate mais tant omona bato nsko ovandi na bango retour na bango retomber ba ba lekisu na TV bando finga jara dinde ovanda na bato masolo bo beta ko mo masolo museko mo bima masolo museko miti ba musuba mo ya basala ba analyse na venir na bino bon ezana ngoka succès mutu na mutu aluka succès na ndenge na ye bongo so mutu mususu amoni ke non fimbu na pesete place nake il faut na diembela moto a fimbu na fimbu alors créer nega ba problème mais to senga kaka soki ozo créer problème zala pe mutu moko boy o kotisela biso pe mbongo na fimbu bongo so kotisela biso loko tesco ozo ke ofinga biso par rapport à quoi nani grâce nani to moni pe saratola pe telemi e permolo ba na ken piana to mona mko bakanga ko saratola zaka papa na ngai bakoko kutu bango melelo pe emso ignorer na ngisa la ronde. Non, saratola za petite sœur propre ngana ko finge jamais omoni ba maramba ko finga basi wana vraiment na koka ngote mais a comprendre ki message na pesa ki na émission Frank Stema mabe na lobby batu bazozwa batu o bazalaka nanga na fimbu lelo nazomona bazo présenter neti saratola nabi boko ya pe kozwa jumsu lipapa toilette ya fimbu donc la ki cité ke nga na loba na saratola yenda comprendre mabe a komisi yango polémique bon eza nango gravité wa baza ba petite sœur même na famille okoza pe na petite sœur moko pe abungi mais olongoleka petite sœur te saratola place aza petite sœur nanga omoni lelo koloba neti mabe ya saratola na okokango te parce que talaka sara a présenté ba ane abasi ba ane pe bakoli ya bota bana basi mo kitoko donc bana moko kitoko kuta présenté ba ngote na monaka na quartier ba garçon ba boka miso pa bana moko boya kitoko tout ça bombelo ba non alaki sanga bango tatika bango na karo ba sala mo batu basomba biloko to fanda na sara na monika batu ba boka ba miso OK zala bana saratola en tout cas côté la niveau bana ya sara ba komi bon ngana bando finga mama na bango en tout cas na okokate en plus ngana mobali ya sara pe toyebani bien papa bana nae toyebani to solaka très bien to pas fali non to sala échange de numéros donc ça va ken piana to sola no malilo masole beli mtu zalaka na fali pour pas ken piana est-ce que photo yeba lelo ba musuba ngabaye ba mali na kati ya Congo France ba yeba bloko langi pas fali pour pas yeba za attaché de presse to za kaka bureau. Non, Glo Langi baza ba journaliste oyo ba journaliste perdu par affaire. Donc côté ya fali peut-être bazoya baluka considération bazala pesa bankuna. Mais il faut yeba ke fali azape mayele belé. Fali ko bandozwaka raté ke outi place moko boye ofinga soit na 500 émissions na mois de émissions sali ndeo luka balongola bato bayoki pasi na fali. Bazwa yo muto uti na école ya mafinga ya kombo ya fali ba placer au place wana fali azape mayele aza responsable akwa solisa bino mais ko solise la ki cité ke bokozwa considération moko na ba ken piana o ba kota ba prison na kombo peut-être ya fali conseil pour kota na mais ngana zo ebisa yo ba biso pona koloba ba vérité ya fali e shokaka batu mususu ba gloria pe ba yamba biso ke ya yambi ken azo bomana efa po ba archive kufarate bomana efali yo zolo ba vérité afali ke fali aleki bato ya zalaki mona danger au mona ya zo contredire yo mais lelo ekomi pe le contraire gloria azongi ka place to zalaki et la ki si ke herba sala be mission herba sala analyse pona fali bandi makana nous premièrement ke baken pia na bazalaka na raison biso to zalaka boya makambo baken baolo bapamba. Parce que bino herbo zalaka boya bolobi ndeko na biso wana nde alekaki fali lelo boye bolobi fali ndaza danger fali aleke na mapangu fali aleke na musique fali aleke na ba disque d'or fali aleke na ba trophée fali azoka ba contre bele ko lekae mais bondi makeno ken pia na landi lokuta na bino te ngana kyo sangana na bino bato lokuta te mais bino nde boye ko landa vérité o ken pia na zala kyo loba ozoma pa muna donc lelo esalanga plaisir à trop
bandeko ebele o baya lelo ba crochet fali donc basintiaka pasi nyonso tu wana bazalaki mwa mupanzi mais sintiaka pasi avec mutu ya mutu te azalaki mutu ya mutu te mais bapire vie na ye mpe bazalaki mais ye azalaki sintiaka pasi wana no journaliste professionnel ya TV ya Kinshasa donc ye azalaki no milieu du village mais moi parti pris muke ezalaki mwa muke. Est-ce que vous avez un conseil à foutre? Un chose à te, un chose à côté, bangoté, dans comme la porte, mais t'es qu'un peine à côté, à yo les cabos, maniqué côté à côté, mon à côté. Bon, n'ayez pas na soki bayaka concert, bon, journaliste nyo savaya, avabacha on a liste ya nezalara mutema malamu akene, bocha yepe. Ah, on doit bonne liste. Non, bocha yepe, bocha okuna pe. En plus, soki osaffiché ozoka nananga ken soute o mona kaka soko yepe ba concert a fali pe ba kocha yote parce que biso toza ba martyr bato neti ba biso ba ken pia na toza neti ba martyr ya mouvement fali tondima to kufa pona makambu o fali osala ya danger ozo comprendre donc biso neti nga na côté la ngoti prison makambu ya fali ekotanga ti prison yo mom to côté prison mais na côté prison pour la vérité na côté la fali makambu te mais côté la rara batu mususu o balukaka ba comparer bango na fali baza même lignée na fali et yo zolo bobi bana kin bana poto botika ko se distraire ba musicien o bo mona ba se comparer na fali baza ba local baza na ba trophée te bazwaka baza na ba contrat morote bazwaka o kotambusa bango Afrique mobimba fali azwaka ba contrat o ezotambuse Afrique Europe Amérique Asie bango basuka kaka Angola na Kenya sikoyo batu balingi vérité to yoka ba bureau de mort babimele pouf mandat d'arrêt zate lo côté yango na féliciter gouvernement sika parce que makambo ba bureau de yango penenge kufa boy na habité yango pe na tuno ken pia to yeba ko be mission musique mais ken pia na maman côté mission politique baby ken pia na côté politique ando ba so mission politique na maman na chaîne na linga ngote mais ken pia na pe aina idéologie politique na côté makambo politique parce que bande kona biso ya poto o balandaka biso balinga kite to sala ba émission ya politique pamba parce que sur 100% ya communauté congolaise ya poto bazalaki ko sepela na gouvernement en place té siko o ya koti ya fati ba congolais en général pona bango balobi yende solution yende Moïse yende arosala makambo ya danger yango na moi savoir faire na moi ba connaissance tozanango to bino to zinda pe place wana to meka parce que bato ba juger ngaite quelqu'un na sali émission politique asal te ba juger ngate et ana triangle mo bona kota donc boseka ngate pona o meka nan boseka vraiment ngate pona zo meka mais ko meka ngope na ebite soki na o meka moi bien ou bien na yebi na nous ko meka te donc bato ba juger kara mais bato ba pesa encouragement bazali babina ken pia en tout cas boy ça va to sepeli luka pe bato boy mais monde ngo nanu na comprendre ngo nde bien te mais bato batika nanu ngai nazika na monde polémique batika nanu na sala bitumba na banzoi mais on a ko gagner mafuta wana ezala bien. Tout le monde est fatigué à autour de nous, c'est à lobby, oh, nous sommes au finga nae, n'enga lobaki par rapport, bateau, nous sommes dans poto, oh, bamoni, moi, bazon, na bombo, comme message, y'en a bateau, nous sommes bien, n'enga mabe, oh, bon, message, ya fatigué, oh, ngai, na pesi, dans pesi, toujours, ba merci, zali, liberté d'expression. À lobby, yezate ke, bateau, moi, barando, ya, m'sou, bofandi na bar, bosala, moi, ba débat na bino, que oya zobo ya peut-être ya fati o kuna zondi ma peut-être batunaye ezate ke baya kangabino mutuna mutu azala na liberté d'expression bosala ba critique ndenge bolingi parce que mboka esenga rapé ba critique place ya fati to mona ezo marché te toza ba peuple congolais to kofanda moi débat des idées kozala que non ya fati depuis à côté to so mona koto ezo marché te eza ba débat moko loyal et tant que biso ba peuple congolais il faut peut-être juger gouvernement na biso ndenge zo kende balobi ya za Moïse balobi yenda ye ko sauver peuple congolais siko soki to moni développement ezate na ba miko na biso pe to kozwa miko na biso to tie awa na mbanga to bandi pe ko loba to lobi non be espoir nyonso to pesaki to zo mona eloko esalema peut-être te mais
to banda ko juger pe siko te to c'est la gouvernement ebima non bandeko ya poto baza obligé te kaka ya kozonga mais ça na bandeko mususu o baza na poto peut-être bakima baza ba stati etant que ba réfugié politique banani non bandeko mususu pe bakima balobi non biso toza ba militaire IDPS tokima po bazo menacer biso na pouvoir en place lelo IDPS c'est pouvoir ba militaire wana ba osala nini bazongi na bango kokanisa te ke mutu nyonso aza na poto ndazo vivre bien mutu mususu afandaka na poto peut-être pas un problème, peut-être à finir le gouvernement aussi l'équipe. Mais opposition et pouvoir. Oya moni musala na wasala na poto. Et ça musala malongate. Yaka ko tenter chance na mboka na yo. Ozongi mboka na yo oye ko tenter chance. Ba fungoli maboko et pas tout le monde. Tout le monde, tout le monde même ba papa na sola Moïse Katumbi. Bazoya. Donc il porte ça eza ouvert na mutu nyonso tu mais ba boketu batu nyonso tu non boketu azara vie na biso congolais moni boketu pe ifaye baki azavie ezala te ke régime ocho leka osasi ya turo lisusu ko sasango ezokende na kosimba pena mwa mingi pena te lelo ken piana to moni ke emsu ndo lobimbo ke bongi nango ya facha lobi boye to moni pe ba concert efungwami nango mwana mboka Héritier Watanabe artiste congolais afungoli na Afrique d'ici de salionde non et ça linga plaisir à trop Héritier Watanabe aza artiste et musicien o ngana bengaka aza courageux a ozaka ozomona lelo soki Héritier nde afungoli nzela to kobetele maboko to kobetele toujours maboko mais to lo bagaka te Héritier afungoli nzela fallait pour pas bêter combien de fois na Canada. Autre bêter na Canada ba combattre bazala na bango. Mais na Canada, ezaka poto non? Ezaka poto. Mais Héritier courage quand même. Ngana oloba Héritier vraiment bravo. Bravo hein. Donc il va féliciter Kamutu. Ouais, ça les logo ya bien. Héritier même ba musicien Free Decide, a bêté moi ba production. Bravo na ye. Bravo na na 5e génération orchestre ni obe mais do meteni ko pesa ba on peut trophée surtout to ba ko ba te fali mais o tala pe boye obi ah na 5e génération orchestre ta 3 o so tala obi ba fonctionner bien orchestre et bien ba voyage les orchestre musique na biso za okufa tozo senga ko to tambola na ba église nyonso tout to tambola na ba église catholique ba église protestante ba missioni ba kimbangiste wana to kota partout to senga na batu o bakambaka ba mangomba wana basambela nzambe abimisela biso ata deuxième fali parce que lelo musique ekufi soki fali azalaki congolais te histoire ya musique nde na Congo esila ya kosila par fali na 5e génération mutazana été na toutes les générations confondues mutazana été donc fali nde na minute oyo soki musique na biso ezananu na puissance po fali azali sans fali musique na biso ese kufa nango kala gas bazali ba faire rigola to msanze moment be ya sika baza o bazo sala pe vérité na ki mulunge makasi par rapport à quoi na ki mulunge et par rapport à bato ça la vérité musique na biso faire to beta na nini na Lyon awa to moni pe ngela ngata komba Fabregas ko Fabregas abinisa ne fiske mboka Fabregas abeta mo ba payer Afrique beleti faire pas beti rumba oui za ki rumba ndi bo mbeli mutu moko bino yembi e pa yembi za ka kula sa capacité musique congolais to beta na ba fondement ya musique congolais Fabregas yemba ki bino pe bo yembi e pa pona ni bola musabato basi bakufa na musique bola musabango ka po yambi ken piana il faut beta lisola mutu boye to ba non zela na no te poni no zola musara bato esi bakufa kala ndenga mabete ngalo bina ndenge ke yobi musique congolais omoni lelo soki oyembeli kaka wera olongwa maison mère oyembeli kaka wera nzembo mabe donc osila no nyonso yango wana ti mokile ekufa yebisanga musicien nino asa yembela wera nzembo ya mabe neti yo vieux akomi kwa envier immeuble na ngai bakalo na monaka epa lokuli yebisanga musicien nino asa yemba musique ya bongo o arenyaka ti lelo bazali nani yango tangela ngata moko rigola ba contrat ngola ozomona teke kombo wana na okamwa nazo comprendre kombo wana vraiment te nazo ndenga répondre vote quel pela ba mission nini mission po yebeke mission dans la top mission po yeba ye po soki na tunyo manwaku kombo okese nezalani tena tunyo manwaku kombo okese nezalani kasi mafia na so manwaku kombo okese nezalani c'est bo orchestre faire jet c'est ton tengelo Shiga kombo okese nezalani ba swede orchestre na bango te masolo
okesa shika kombo nango za swede. Swede. OK, problème ezate. OK, problème ezate. Siko jet set. Bon, yebisanga siko. Bon, eza nango pe mabete po baza ligne moko na bave shiga bave manaku. Kasi muto otanga kombo te. Rigole. Oh, shiga kuta leki yo. Ken piana, vous comprenez, tous à la Ken piana. Mais on a Paola Chengel kilo à Londres, on a encore bossé à Arlette Bonanza, Bonanza, vraiment, tous à la Ken piana, Makizé, mais on a pito palais. Ken piana, et ça, mission, oh, yo, ta la paix, Bobby Lelo, on s'en a pas sur la naïe, mais on aura chance sur la nette. Bon, musicien, on a pas ça sur la naïe. Nazora chance ya kosolola na yete, nazora chance ya koaffronter yete, ceux qui n'ont pas naé ba blocage na blocage. On ba blocage au lokula la ça na théâtre. Eza leader na biso Moïse Mbiye. En tout cas Moïse Mbiye na la musique ya Moïse Mbiye na nenga ba blagité. Siko nazora nenga ko mona yete, ceux qui n'a kena mona Moïse Mbiye, batia toujours ba blocage. Siko ngai ke na coopérer na ba artiste moko international o basala ka ba nombre de vie élevé et belé siko na ndenge ya musique profane na sola ka déjà na fali siko Moïse Mbiye na musique chrétien aleki ba chrétien nyonso to ba beta ya musique ya Nzambe siko na lukaka na affronter ye na zoka ndenge ko affronter te donc moni so na sali featuring fali kotoyo Moïse Mbiye kotoyo anga Nzambe jour wango Nzambe la frère Patrice. Yosa ba pression polémique ya. Moïse Mbiye ngalobi na minicho Moïse Mbiye nazoluka ye na affronter ye. Ki batu nyotango lobi bo batomso ba tela frère Patrice. Mona to sauter Bible, to sauter lobi. To sauter masolo. Place ka Simbiye. Moïse Mbiye na minicho auto bimisa nzembo na journée moko esali 39 millions de vies. Mais ko batal le kinyonso ba frère Patrice pe bazali ba. Yona moni batindi yo tantenga otie komba frère Patrice pan. Ba ngiki mkolo so ta frère Patrice o renie Moïse Mbiye azalaka. Frère Patrice o mema Moïse Mbiye yakana la kisa onde bayembaka. Est-ce que y a pas misaga. Eza makambu ba frère Patrice bazaneti ba Koffi Olomide. Ba Moïse Mbiye bazaneti ba Fali. Mike Kalambai bazali yo tango kupoli bango. Papa. Yo pas ni soto solino liskamba frère Moïse olingi okotisa susu ba Mike Kalambai okote kana na otangelo o aza international na bango nyonso o aleki bango nyonso na succès na minicho na monde o aza world eza Moïse Mbiye miseni o cracher là au déborder là aux aposa ko boso aux aposa bo ranger né oh nati te yo tangelanga ba kombo ya musicien yo kana na bango te yo tangelanga na ba kombo na so abina za bezo to solana mututel. Non, Koffi c'est mon vieux. Koffi déjà wana pena papa Fali. Kolo Bilanga, Kolo Afrique. Donc Koffi déjà coup de chapeau. Héritier Watanabe. Héritier za master nanga. Héritier tato bebani lelo. Koko tano na polémique yana te. Azali master nanga yi. Bon yo lingisko na benga héritier sikwa live. Héritier mona numéro aken. Yamba ngomba la moko. Yambate. Oh. Ngana héritier pe tozana so problème te problème ezande ba Karine Mokonzi ba biro na ba dipo na ende baza finganga. Oui, neti na héritier na tikala za problème na héritier. Est-ce que na tikala ko bima enga et pas héritier que na loba ngo héritier futelanga biya ya kenda frère décide héritier azolanga visa liboso kenda Angola héritier ba série musicien wana ka ozokumisa na soki yepe azana ni wana mukusa na ni parmi ba kombo utangana tindanga na parquet richende mutabimisa ngana afuta bambongo na parquet donc ya sala mo babola mo ebele rigolo za possible négocier sko yo tangelanga ba kombo nazo ebate tangelanga ba kombo ya bato baza na succès nati richende ngana na succès bonde na répondre tangelanga kombo bato ba na succès Jésus de Nias. Moni Jésus a boma mokilo pamba. Parce que mutu pomi benga kombo ya Jésus, il faut oza na taille bien, il faut la bogar, il faut la charisme. On a telle émission mo boye, ba tout nos questions kombo ba musicien so batangi neti o tade obi tade pe mina tala même lo musu. Non, tade de montiki le to pese ba courage. Mais tade mouvement ngwe bandio panzanara na nous disque bimité, na no loko moko bimité, mouvement déjà ba bebe cho kuna et pas héritier na mutambunda na donc combien de son ami se penze mon chance ni opesa ke
to sauter ça dans monsieur congolais mo bito soutenir to sauter la page miel de son na ebité bon na ebité so bon ezalaki moment ba miel de son ba fa na bonge musique à maison mais ouais comme pe ba mitu passe ba benga ko miel de son kuna répéter les boga kuna zo répéter nani kuna zo répéter ba mouvement musu esengaki ba leader wana pena ba sangani ba sena bango groupe moko le bazala koto fanatique azati esko bo sala ba mouvement belé na ebité Kabo c'est pas monsieur généreux ko yambia onde Kabo c'est abinisa mboko yo Kabo c'est moi ça va Kabo c'est abinisa mboko mais lelo soko bikabo ça to bimisa générique ki wana oko sa peuple congolais et bon générique yango Kabo ça bimisa ba yo ki yango ta place moko te hein on a katia téléphone Zango na téléphone courage na ye kaka l'idée la coste oyamba orchestre no evoluer ndeni bon nakamwaki ndeko na biso wana ki postuler bon omoni ko postuler esengaka pe député aza mwa souple ke na nzela otambola pe amsu population esengi ye tobanda amsu ko marché de kitambo magasin tokota ti boulevard siko ndeko na biso wana munene nde eleki tro alors soutenga bina na podium souple bino comment imaginer ba concert ba twazala bina na ba maison mais kala na lelo na maison mais bazala na souple na bango ke azana podium na baba bino be ba beta ba shit lelo yebisa ba bino ba beta shit soka ba beta boga usko pesa chance bon les boga soko lingo tuna question les boga wana il faut tuna Gloire Langi otuni lo rashu wana bangonde ba peso programme les boga ngai pena mwana mobali aboye mwana mobali abo tuna mamba les boga trop de poudre là te musicien te tuna vraiment Gloire Langi tuna lo rashu ba question les boga nani kuna po tuni bangonde bakenda rap na ye trop bangonde ba yebi actualité na ye bangonde bazwaka te ensola na ye trop na téléphone ngai te vraiment pardon ngai te merci vraiment boss nanga je dis di pumba bo comprendre vraiment tozana ken piano makizembe tuloko mabsu na suka alain de BCBG na caméra kinzo mo ken vraiment na sima ya montage vraiment loraza en tout cas oloki nani Gloire Langi ndo poser bango OK oluki lo ratio c'est une émission koto oluki Gloire Langi c'est une émission koto après non après tuni lo ratio na Gloire Langi boyoka na kate pona nini bowela kanani wana ozwa résultat wana lo museza na kato bombi to kanye koto wana ken piala bakizembe to chute la biso tena tuna ken piala wani bino bolinga vérité te vérité non ce que na wana kenda rap ya le boga te vérité non ce que zo kisaba OK no vérité no mikolo zo misabe mission so zo yambi mutu mission lingi babi misaka ba siko ezanati bino bozwanga ka mabe ezanati Gloire Langi na lo rashu bayoka na kate basola kate mais bango mibale bazaneti ba attaché ya leboga faut tout na bango question yamba na bango tout na bango te poani po ozala na bango ko yamba bango siko yo lingi na pelisa moto ya polémique yango na pelisa moto yo mutu yebi yo tout na bango na linga to na te wana eza makamba to na msu azomela secret bo azomela secret ko totali abo welela ngani msu bebe tenga ngana za mutali boso ngapi ngani za mutembeza pa fali ngani mani ngana za mutali boso ken pe ngana za mutu boy makambo ba basi nyoso ba wela ko swana ba fifisiwa ba grâce temo ba le Kardashian ba Karine ba Jaël ezana ngo bango ba wela ra batu menga zo biso ba wela ra batu poso ko teli conflit ba conflit na bango yeba na ngote batundeti bana ngai nde na bandaki na ye yo botoli ngai wana konta bolingo na konta emosi yo kendeka osala ba analyse na yo na ndenge na yo o pa otala biso sala analyse na ndenge na ye pourquoi biso ba mibali to swana ka kulise bima na TVT to swani na 12h et bon yo kan sinde to zata na ba jira simalede to swana kana sope na ba dona compte to swana kati mais on a moi 12h30 tozokeli table moko tomela mais bango ba basi mobali wana kaka oyo ayebi e mobimba de bango eloko baswanelaka bamonaka pena biso bana mibalo baswanelaka de bango bamona pena biso mitakala ya mitakala nanga zoyebisa yo kuna zomona mutakala oyo kuna ye pa yebi mutakala ngo kuna pa yebi da eza biloko mo boye bakoyoka na jamais
Aux autres, on a question. Bon, yo pas na ser na moi si ba auto publier ba photo ne na ba Facebook ya mutaka le sambot. On les a bilo akala ba bomba. On les a bilo akala. Eh natan ba na tanga kombo na ete maza ser na yo ba auto publier ba ozo comprendre. Toi to landela quel piana. Fini avec ça sur internet so tellement oh am ta yok sanga soni. Bon, nga fi wa yok sanga soni na internet azalaka na ete. Bango nyonso bazana bango ndenge moko. Mais ça na mwana mwasi moko o asalaka na yenga ka mwa plaisir a muke ezaka manike po azaka ne ndumba te eloko ebomake kaka po aza na biloko bavi na ye emso posa cigarette posa ya nini ya mwa eloko moko boye atia drink me na bakulwa wana ke babambaki o babambio ye tellement azalaka libanda nde pena ye pena sala nga mona parce que ça na garçon moko te ya otanga liste ya bato a beti o tia komba manike na kati mama oh bongo ba mama nde ba yoka te lelo pe bazulie ke azo voyager bazulie visé par Mike Lokambe ça londe ni mutoza ki na yo pour quelque chose te mais kuna azuina bon na fimbo soki muta raté décollage ya ko matavion na ndimite place msusu azwango et bongo passeport ango ya zoli visa totika na pesi ba bonne chance na bango ba bonne chance ba pesa no jour ya vol ango bakende bon eza na ndenga mabete biso avant moi o esila peut-être ba yoki lisolo ke fina biso moko afimbu na fimbu to tinde konja kendo pema yango ba créer actualité omoni biso to comme les 20 té bato bakangaka date émission na on a biso ekota te mais to comme les 20 té bo calculer na fimbu bon lora choix bundi mingi poto lo ba clair lora choix bundi mingi to tinda quelque part akendo mona ba immeuble milai donc le 17 na le 20 et comme nangote wana mbongo no to na mbongo ya bezara ndeza kasi yango na lobby boyo moni bango ba sala publicité bazo voyager yango to lobby boy comme bango baza déjà na visa biso pe to lobby lora choupé tozo tinda ye to komisa nde le 20 té et bongo biso pe mbongo ya banani mbongo ya mambolo ba bongo biso pe mbongo ya banani mbongo mambolo ba makambo nini yango azala o fazala bon mara yo so mona musicien moko ke atinda mwasi na poto otinde pe msuna ya na lobi comme bango bazwi visa bako discuter na lora choupé d'accord ya fimbu na fimbu avant le 17 tokotala na to bon bopesa biso défi totala banani ba publier photo bato liboso c'est tout na ba mibali bato ba so soni zana poto kabwana biso na ba mibali na musala o bon na tanga nanga komba mutu te bato msu muta vérité bangi utaka vérité mutazo ki sabiso soni na bana mibali azaka moko aza mwana emoro siko na tanga kombo na ete Yozi pena Manique de John a yena papier na ye duplicateur na bic a commis 3 phrases. Nenge Manique a comme ba phrase ne zara milai. A commis 3 phrases habita la to créer moi base moi bonnet na signé contrat pa na yo. On dit mi base a bongo. Papa, bozela ya na ba to tira ata. Ba vérité nyonso tout e ko bima nani. Te totika na biso ba polémique ya pa pamba nga lobi ba vérité nyonso tout ekobima nango ça il la zongo kondima ça problème ba makambo ya kozonga makambo ya ba lena ba retour wana to lingi yango te babi lisolo mo betanya côté wana siko ya ba lena retour bato balomba longwa pena fimbo na fimbo ba question na photo na na Jubek ndaza chef na biso fimbo na fimbo en tout cas ngana ne loko aloba te ndeko jazz ndeni pepele mbongisa jazz nani jazz kavulu bona ibisa jazz na bi jazz soko tiki vio sala kawana ya kokomisa bana mibali na yo en tout cas tozongela ki master abi abengi ngatu abite ken en tout cas viana na tiki yango donc na tiki yango vraiment ala panda ipena tiki donc na minute jazz ana problème na ngate donc viwana on a telemela e en tout cas tiki na e donc jazz souci na ngeza laki nini no asimana ekonda ezonga pena na ki mobile c'est na boulot wa kopo ba PDP bazali bongo ko loba ya jazz na etamboli ya jazz na lateli ya jazz à part jazz c'est miso babata ma pena sima bazali na bango
baza na bango ebele baza ebele. Merci à tout la Ken puis à la Makizembe bo comprendre vraiment bato no so balanda biso na Congo France malolo le risque da Congolia ma même milinze ma monter ma tous tepele ya mbeto na ko bosana te babi Arlette Bonanzo ba mwasi mo ka kata France wana yende mikolo makambo na ko bosana te babi babi mère na biso Paola Schengel kilo ya Londres il est claque master nga kala ya tongo boss nanga joli dipumba ken pena poto kabwa na biso na mamnyo to solo lilo awa mbatu musuba ka so beti ba mabaku musu akolo baboye ko bala message no ko pesa na batu nyonso ba diaspora nyonso bana poto ba conseiller zonga tozonga na mamamso elengi mamnyo se komi nango za bien. Non souci na biso ezaka mara ba conseiller zonga ezonga ka sala biso bien. Souci na ngezaka ka biso ba congolais to changer mentalité ezate ke ndengo ye na mikono boye nga etant que président Fimbu na bandaka ko finga batu ba mentalité na pe ba 2018 il faut na to changer pe yo finga to lo bande na lo bana nga vérité bongo vérité yo zo mona te na sona na gloria trop lelo gloria komi mutafaliti bazaki boya faliti lelo komi mutafaliti siko to lo bani nanga na gloria na za ko sabatu. Donc bango to bazongi na mulongo France temai awa zalaki muta héritier lela comme muta falit ça que monsieur héritier babi maman émission ah ça que mission héritier babi vraie mission basalaki yango na butu bien na moi lobi basaki mission na butu na basalaki yango na palais héritier bon nazalaki na raison un jour Franck na donc na ba ba osala émission un jour na palais na normal oh est normal yo ko normal ya na Franck kosara ba biloko wana te ozolo normal aza journaliste kokota na monde wana te ozolo kokota na bike ba masano baza me yo ke ba donc journaliste phase à boy phase à pas monter nous à l'émission yambi artiste donc hier na to fongoli porte ya yambi fali après fali a ki calculer ayamba héritier mi a mission munene mission congolais ça na to yambi Kelly mbala moko ye ko yamba Davido ba différence c'est on va appeler l'autre déplique nenga simba orchestre on va appeler déplique on go tepi na poule mususu yo ba so ba question zo poser pena moi sinete gloire nga ka émission musicien congolais dit so que za gloire langi pena question tu ya déplique va nga ka po ya kata ka be émission na kanda ozo pas ye pena nga ka na émission musicien congolais déplique aza photocopie ya nani ayemba bon ya imitaka fali imitaka pena fali bien ils en ba voir mon ka ba voir zo kende nango monde de la fin no ko kabwana biso. Est-ce que yo mo na conscience notre au moins na peno sala émission bien la seule émission très bien pour yo ndem tout ya ozotu na ba question ba manike ba sarato la ba tunini na pino pe koto komaki koto mo c'est la politique ba ba sepela nango mais oui il faut ba to ba sepela mais na lobité que nanu na sina maîtriser monde politique nga nazo mekaraka ezaka ba essai technique mais il faut ko yeba que ndenge na osa ba essai technique bandeko na biso ba jakindalo ba sala ba émission politique ba kolala bandeko na biso ebele ba kolala soki na s'améliorer on se rend pas donc eza kima plutôt pas les polémiques na ndenga politique batu ba komona makambo na kokende ko sala émission ti na ba pêcheur yango bino vie zo changer te boende de pêcheur soki afingi na ye yango bino ba porter ti le lombo ke changer bo même te ça ki to me marambo kango nyonso ko bandol da ngana me masiko ba politique moko boya okendo za bato pe na ba souffrir pour gouvernement mo na bango parce que le lo bato ba okendo za ba politicien o balata déjà ba costume non politicien yambela ye muto azo souffrir na balabala po ba mona ke nombo ke etambola bien te. Malgré biso to la ta costume za peuple moko boye bana cité ba souffra grave koto kendo lukela bango bato ba sala bambabola kaka kolo lukela bango bato ba fuyaka banzete kaka ya ba banzete ya nini o sala banza kombo nini banzete mbila ndenge muto amata nzete mbila po buka kaka nini wana po sala lango kaka yem susu ba kombo wana ozo comprendre donc ezana ba souffrance ebele o ezoleka na Kinshasa to kende pe ko luka ba reportage mususu ndenge bandeko na biso ba bimaka 5h ba yena ba carrière ya ba kotimo la bazelo honorable Daniel Safu na luka nani honorable Daniel Safu
Ah. Nga pena ifalaki ka na postile. Nga pena ifalaki ka na postile vraiment. Te nga vraiment ifalaki ka na postile vraiment. Nga parce que kombo honorable ngo na amone e komi okende na kobeba vraiment nga ifalaki na postile ka. Eza na bato mususu obengi honorable et sonne bien. Net honorable Léger Tambwe. Honorable Zakari Babas, honorable Serge Kaembe, honorable Pacho Panda. Mike Mukebai. Ouais, honorable Mike Mukebai, honorable David honorable Daniel Safu. Il faut na postuler. Il faut na postuler nangaka. C'est simple. Il faut na postuler. Laurent Solana VT pour il faut na postuler nangaka. Vraiment il faut na postuler quoi. Vraiment il faut na postuler kaka. Vraiment il faut na postuler. Papa makambo ndenge komi okende babiso batotoleki batumsu na ba ampleur de ba makambo bon il faut na postuler kaka. Pour comme na muto tiane makelele distraction afingi fingi nega kimbuta le oh ozui so qui peut toke vérifier pe bato mususu ngo bazozwa au moins na bureau oyo azwaki na ete na bureau hotel azwaki na epete oh yozo comparer ba ndakala na ba baleni bondeni disola ya ndakala oke otia komba baleni bopwane wana ken pia na mutalobi bongo bo comprendre vraiment allez les BCB chez to comme la biso na suka vraiment batno so balandi biso vraiment Prince Aya kenda Prince Aya masa Daniel Safana Prince Aya akenda ah David Muteba akenda yatikala ka national akoma député te seke yozo ebete bazala ya ba conférence de presse bango mibale bazala presse aya bazala ba ta presse écrite bazala na ba question ma makasi ba joana mais masane ayebisi muninga lobitala totika na soka na makambo ko ma journal ba mondo yo kei e memiso ngambu poza maîtrise nango te ah papa comme député totika na makambo susu ko ngolo ba bobo fana ne pa bibombo zwa ken pena botie kuna 2 jours batie opi batanga na kasho ah oh donc yenda ngazabo atindi yo poto sala na yo émission yazo luka kulama atindi ngati ngati yazo luka zo nanga problème ipo ça le succès na iba honorable yozo bo ah vraiment na comprendre te vraiment na mboko ekomika aboye bon na 2023 nga ifona postuler kaka donc na pesi c'est Apolline Lumbumba bambote en tout cas Prince Yaweli Adel Joko Baku danger Kokwa Rafati Makizembe, Angèle Moussoeli Makizembe, Béatrice Makizembe, Bébé Esther Makizembe, Aimé Lumbala, Venanga Gauthier Mascotte. Donc il va tout surtout vraiment balandi biso. Na pesi bango vraiment bambote belé. Te nana kanda vraiment. Nana kanda batu bapesa nga boulot à postuler na négligeant pamba ko. Da batu bapesa nga pena boulot à postuler na négligeant. Ngana lekate na ndeni mosaka za mutu te na kitambo. Mosaka za eloko te na kitambo. Ko compara nga na mosaka na loinge bonte. Mosaka na eloko te na kitambo. Wana ken pia mutu. Te batia biso kaka to tia candidature na veni bandundu ba voter nga na mosaka te tolongwa na ba veni na ngai. Na veni bandundu ba voter nga na mosaka nani azwa ba voka leka mninga. Akoleka pia. Na habité. Bon. Te basangisa na mosaka na gabana bavona bango nyonso mibale contre nga moko na veni na bango moko. Te na lai basangisa na bakisele kutu na gabana na zuna cheki sente na sude elisusu. Vous comprenez ken piano astangisi na cheri sente ya musicien. Ah, ça c'est non, ça c'est inde na kobanga, ça c'est yende akobattre nga ko lianga na quartier wana, ça c'est kande na kobanga. Mais mosaka na ozona ye na gabana na cheri sente na machedi kemba nyo da bango nyonso tu na sangisa ba na bavona olia bango. Ni c'est congolais paye papa chéri aux en concert. Oh papa chéri za vient ngai. O ebiteke na BCBG les trois ba biso nyonso to la ta pemme nakoya wana ve. Quel piano Makizembe to zalaki ni to sola masole bele bino mosinga kinga to sola ne marqué politique boyena boyebo comprendre puis to parler akendaka boya otuni mambo ya misia bo simbi bo ya onde zalama effort vraiment ya ken piano. Merci na bande konoso balandi biso na Congo France bo comprendre ngami ko to lo bakaka so na simbi koto fin corp babina pembe na mwindu fin corp il est claque master
master nanga kala vraiment yaza ina fimbu na fimbu ndeko nanga mata kana ba Congo France monter vraiment na peso moto Alain de BCBG na kobo santé Christian Mokenzi Touré makambo yango master nanga Guilain vraiment ndenge la kaka Darcel vraiment na montage wana mikolo équipe ya complet malolo le risque de Congolais ma même ligne ma monter ma tous pepele ya mbetolo na kobo sanate ba bi Paola Schengen monter ma Floris Aomu na kata Londres wana mta simbi Londres wana bo contrôler vraiment Arlette Bonanzo ba Bonanzo merci na bande konso ba ndaki biso vena ngai ba partenaire na biso loka vena biso Miss Impress alio gaz na gaz cordon na biso Bookson Bukasa tukutani mukolo ya ciao Nous sommes là-bas.